deuxième anniversaire ya combat historique ya boxe Ali pe Foremana oyo ebundamaka awa na vile ya Kinshasa yeba keli na boxe alekisi yango boyete organizaki mobange na bakomba ya boxe 10 komba mobimba pe na komba moko sur 10 wana ezalaki bongo komba ya championnat du Congo professionnel. Yaya yeba ke nyonso esalami na lisungi ya Beltesco Kolomboka société o evandisa masolo pe nzambe ya ba événement. Ya na ngai esengeli koyeba ke salemaki dimanche 30 octobre 2016 na kati ya stadium ya Imika. Tomonaki représentant ya ministre DG ya Imika, président ya Lina Boxe maître Mukadimanda, représentant ya Beltesco Kolomboka monsieur Mike pe batu ya ndenge na ndenge. Ya yeba ke na bakomba o ebundamaki awa ezalaki ya defote kasi 9e komba yango nde interesaki bakinois parce que Ali asalaki makamuna ye spectacle ya liwa likofi nde likofi awa likofi ebetamaki na facilité esambwaki. Yeba ke baganya nyonso pe ba perdant bazwaki bakado ya Beltesco po jamais atika ba boxer bazwaki biloko lokola le Africa Joyce J Compal chocolat Chocobel pe evidandakala toujours na pointe jamais erata na komba ya suka o ezalaki championnat du Congo oyo ebundamaki entre boxer Cédric Kadima contre Bilondo et Soko. Yaya komba ezalaki makasi spectacle de fois te makofi nde makofi ba melisa na makofi kasi yeba ke boxer Cédric Kadima nde ayaki ko gagner na ba point mwana mama na bevenema ya boye Beltesco toujours na coin surtout que evidandaka la jamais ezanga awa boza ko bunda boza ko lia ozota la komba oza ko lia encore que evidandaka la na eloko malili na kwanga na fufu na loso na pondu na madesu eza na feeling ya defote yango Beltesco ekotaki yango pona kotia ba boxer poids Beltesco etikali kaka Kolomboka. Oh